Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali. Nana kobangelo kote Atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka eko kisama. Oh maloba ya suka eko utana Yesu isungi nanga ya suka eko utana ye atandele akusala. Atandele mon santo. Ele qui zali Yesu Masia Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete ongongai mwanane. Joyeux Noël, vous que nous suivez sur Kilongo TV, une chaîne sociale. Ici, nous sommes au quartier 3 de la commune d'Njili, où nous sommes venus visiter les orphelins dans cette orphelinat Maison de l'Espoir. Nous voulons donner encore de l'espoir à ces enfants. Nous voulons encore leur donner de l'espoir qui a encore la vie. On est donc là avec Nathan Kifuta. Il y a une maman qui a pensé faire ce geste aux orphelins. Elle n'est pas ici. Elle est représentée par maman Jeanne, je crois, vous allez voir. Et entre à l'intérieur, pensez aux orphelins, pensez aux démunis, pensez aux veuves. C'est ça notre devise, amour et compassion. On est donc là, on entre à l'intérieur, on entre donc à l'orphelinat. Voilà. Et les enfants sont déjà là, on a porté quelques aliments et poupées. On est déjà là, voilà. Allez, bonjour les amis. Bonjour papa. Vous allez bien? C'est bien. Tu es au table, vous sepeli? Lobby et Zaki Mkolonini. Le 25. Tu fais ta nini? Noël. Fais fête ya nini? Yanzambe. Yesu. Tu lobby? Mbotama ya Yesu. Yobe loba. Mbotama ya Yesu. Mbotama ya Yesu. Tu bete ba maboko. Noël. Et peut-être les gars bien. Ya mo mo msobe toye alelo. Tona maman moko azam kili a poto. Habillé pa kantiagi. Habillé a kanti ba orphelin. Bien que toye lelo. Ah, ya mo mo toye na blogo toye na ngwa. Bo mona ya mote hein. Toye na jibolinga ko melaji. Toye pe na loso na semoule, bo sepel nango. Toye la zunzambe maboko. Voilà. Na yaki nga mode to yaki na mama, ye mta pesa détail manja nyaka. Tata kabuya tabana si possible. On s'est présenté à lobby pe na part ya mama o atindi biso a. Allo bato allo bate. Ah. Bote la bino e. Bon, biso le te ko tala bino. Ngai komona mama Janine Iyeti. Amen. Na sambelaka na CFC et pas pasteur de la foi. Il y a l'anga à partir kuna assemblée na CFC mais sepela ki a fêté na bino. Amen. Ya omoni a tinda biloko oyo poto ya otikela milo comme na ye mama Pasi Iyeti. Avant na Suisse na Genève. Comment est nani? Mama Pati Iyeti. Mama Pati Iyeti. Mama Pasi Yesu. Bisous mama Pasi.
Yes. Les anciens m'ont passé yokani. Yeto yete. Ndi yango asuka sepelaka fete na bino. Yango atinda to otike me biloko oyo. Bo sepeli te. Yo sepeli. Nzamba pambola bino. Nzamba sanene. Apambola bango. Mama pase. Alokotia. Alokotia mapambola tena po. Bangonyoso. Alokotia. Alokotia mapambola tena po. Koloma flere. Nzamba sanene. Apambola bango. Merci beaucoup. Maman a bagipe. A Lucia Sombata Sotolia Susuna Bonani. Asamba fanyo sazo kende. Bazana ba feti lobi biloko silaki. Abi me mata enveloppe. O pesa pa maman. Me mata enveloppe. Nzamba sanene. Osombela bango ta carton à soso. Merci beaucoup. Donc, Nzamba sana mukama parce que la mec qui donne c'est ça qui reçoit. Il m'a dit que Marie, je bénirai ce que vous bénira. Ce qui prête aux pauvres, prête à l'éternel. Nzambe akanis la maman passé, c'est kazali maman. Oh, le la élévation ou t'as pas naie. Azala élevé 2023. Toyoka bimé ta ministre kona na kata mboka wana. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Sikoyo, merci maman kofana Siko soso pe bakoma oteka pe soso andambo. Iza mutaza alemba asombi parti, asombi lipapu. Mutu pe anjila osoma pe lipapu mususu mabe. Bon, c'est bon, nous sommes à Ndam. Voilà. Nali so ba na mibale baloba nanya baloba. Obi maman. Alléluia, solo mutasome les papos à son pays d'ambu. Ponga pese nalia incarna bana 32. Na evli kamane ngezalaka. Baturinga mama yozana bana belebo. Otosoma kama mama papu ngalute. Na mudi posa na papu. Bana ba posa soso. Même mozo que n'était pas rassasié bana bi. Biso tu dek soso te yoka solo. Yoka solo kama bo. Biso soka soso. Soso. Yamanda mapa la mama pasi. Parce y a la sobi carton. Merci. Alabaka. Alabaka. Si nous avons de la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous allons manger quoi? Nous allons manger quoi? Et si nous sommes des rebelles, nous serons dévorés par les crêpes. Et cela vous éternel, À parler. Un grand bravo. Chocolat pumain. Naso a besoin ba mibale baloba nanya baloba. Qui va pas? Tata, ne yaga likamteni tsi ali. Viens. Fati Beto. Fati Beto a collier yaga. Viens ici. Tu vas parler. Allez, comment on a? Jonathan, vous Tshisekedi. Jonathan, vous Tshisekedi. Fati Beto. Yo Fati Beto. Allez, loba olobi nini na mama pasi eti o kantine no lelo. Mama pasi eti. À travers ces gestes posés pour les orphelins de la maison de l'espoir, nous vous portons dans nos cœurs. Vous serez l'objet d'une rencontre de prière envers le Dieu des orphelins. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman Passi. Mais maman, au bac au combien de boni? Tozana bana 33 wa, nigi tozana kati awa. 33. De 0 âge jusqu'à 17 ans. Quand même bazolia bazotanga pe. Nangolo na Nzambe bazotanga po yele pouvoyere alobaki asana bana belé tala mama Passi kuna se lever bana wana fo bali asoso asana bana belé papa de la foi kuna bona tela mi bona bana fo balata asana bana belé. Merci beaucoup de votre question. Merci beaucoup. Voilà, toyaki to otika oyo bande rebelle bazo kanisa orphelin bande rebelle bazo kanisa à chaque fois comme on a d'habitude biso toyaka ya kana biso vraiment toya wana sunini on peut ça. Merci pour la maman Passi qui est vraiment ba félicitations na ye ba remerciement na ye yango totini mwa mukanda oyo maman te kwa ozoe kwa pesi mukanda remerciement matondo kwa Nzambe Yenge. L'accent tanga texte quand même bakomi bandeko ba comprendre. Maison de l'espoir, centre d'hébergement, d'encadrement des enfants abandonnés, orphelins et dit sorciers de Kinshasa. Ah, sorcier kaka ya pamba. Objet remerciement cher partenaire maman Passi Yeti.
Nous venons par la présente vous exprimer nos remerciements pour les gestes de générosité que vous avez posés au profit de nos jeunes pensionnaires, enfants dits sorciers, enfants de la rue, orphelins et autres enfants vulnérables dont nous avons la charge. Ok. À cet effet, nous prions que le bon Dieu vous comble de ses bienfaits et que cette année 2022 soit vraiment une année de longévité et de succès. Il faut déjà 2023. Veuillez agréer, chers partenaires. Merci beaucoup. Maman Marie, vous qui aimez. Merci, je pense que c'est ça. On vous remercie. On a fait ce tour-là pour Banaba Melataji, Moukola, bonne année et son avouement. Merci, Nzamba Zana Bino. Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba Solo Pé Abomoui, abattez la Bino. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Il vous ouvre des portes vraiment. Il multiplie même les fruits de vos entrailles. Et nous puissons les citer de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Comment est la prochaine? Amen. Alléluia. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Saba Sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangier. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yangone masolo. Sors vite. Zona bidona, keto kamai. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili, baboti bakende treto. Nakoma komona pasi affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotinga na bolenge na se retrouva na balabala. Se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien lobby ne méprisez pas les orphelins. Kasi alelo et comme imbongwana. Basi mawe silina mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanyeko eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri tona sala lisumu pona kofela baboti ngaye pasi nanga nanya yokae nanya yambelanga pasi lera motema nanga nanya tatae nanya tal mama na bana ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nanya kokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili ya modelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili ya modelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili ya modelikamo bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili ya modelikamo matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga.